Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo koya verbino. Joseph Kabila alobi lobi. Kabila bimi na silence. Me ya kokama akati mandefu. Ake na salon nini. Nani akati ye mandefu. Pe Kabila atelemi lokola président de la République. Bamusu babi baba lobi. Bamusu babi kama malobi. Pona nini Kabila ba invita kaye na ba pays voisins te comme ancien président te. Kabila sénateur en vie. Ancien président de la République démocratique du Congo. Abima na Congo toyeba te soka bonga na PC. Soka bonga na mupepe. Pour frontière moko te ebetela e caché. Place moko te ba pesa laisser passer. Kabila lobby. Tous les professeurs université, ba docteur Koloba ya Kabila ememi Congo wapi. Docteur Kabesko na plateau. Aye ko répondre Kabila. Toi aye ko lobela mamuna ya sate. Nini lobisi Kabila. Pas le raté. Pe ba sortie médiatique et tout raté. Bazela condamné Rwanda, a condamné Rwanda te. Bazeli alo batande bande ba kufi na est, mais ya kolobeza nini. Azwa Congo mitraille. Vedi Kabila craché na papa na ye, soi-disant papa na ye. Père Okamwa, Kabila au pouvoir, joue papa na ya kufa ayaka matanga te. Pe Kabila kenda kamando no te ponani. Te Kabila, mbote. Mbote Epenge Fofana, mbote chaîne Tokomi Wapi, mbote Manix Kimbolo, mbote mwana mobala c'est dans Bapombola. Vodi noté. De petit habitant Voldi. Et les autres Kabon, les autres mettent dans l'esprit. Merci à Mos Lobaki. Et puis, Esengo, Oyo Nazanango, Naibisa Kabino, Tokolo Babo et Tisuka, Suki Pembe. Pona nini Nazolo Babongo, Makambo ya santé, Makambo etali santé, Batikela yo. Batikela ngai. Mametali manduki ba généraux bakende ko bunda. Ndeko na ngai kuna na chaka peza na tala kango pete. Makambo ya santé bobenga biso. Lokola bandeko bazana fumi ya télé ya sida mon frère. Pourquoi je langa bato wana te? Na lobi problème télé ya sida na lobi ba sida ye. Bozo kate. Docteur Kabe arrive. Basidayen tout pour comment on a cambo. Pour qu'on se retrouve là traitement créatif. Ça dit qu'il y a une santé, docteur Kabila ça prenne qui concerne santé. Merci papa. Attaque kangi miso. Ayebi mambo itali santé. Ndelo ko to lukiyo to bengisio aw. Qui concerne ba maladie incurable. Qui concerne pour un micro ozo ba sous belete. Olobi muke témoignage. Et ça musala na. Merci. Nazo bandela. Problème est allé à sida, VIH sida, mon frère. Soukisanga, appelez Soukisanga. Tant que vous avez un message qu'on dit matin, mon frère, vous savez que combien de patients, autozana bango, ou test négatif, combien? Moi quand benginga docteur ko le sous comme sida test sinon ko zala na ko zala. Ana ebisio bon. On a fait des recherches dans la Mundele kuta sali calmant. Mundele kuta sali bakisi omeli, ok ça test exacté. Pourquoi pas to ça ba recherche biso ba to mundi. Ya ngode au moins na yebisio Fofana Epenge santé bo pesi biso chance. Qui concerne le diabète, ba yepana. Qui concerne le cycle, qui concerne l'hépatite, épilepsie, puis tout faiblesse sexuelle, hémorroïdes. Na lobi boye nazo bandela problème est à hépatite B, hépatite C mon frère. Hein? Hépatite A. Tout type des hépatites vous a déjà guéri. Message des grands maîtres en tant que temple du roi Salomon. Et loko ya liboso na zalaka esengo ponene.
On a vu ça comme on a révélé que ce cause une maladie incurable, le hépatite B, hépatite C, ah vraiment ne parle pas. Mon frère, Batoua Naya Kanabango. Au moins là qui m'en a mis. Vous avez une séance de foi. Au Kotambola et le côté, mon frère, on a bien, au Kotambola et le côté, comment on a été. Mais ce qu'on n'est pas docteur dans la médecine, en tant que jeune professionnel de médecine naturelle, beaucoup s'est retrouvé. Tokolo beaucoup de trucs qui peuvent. Oh, il y a SS pour mettre un groupe sanguin. Drépanocytose ou bien anémie SS. Et ça maladie incroyable, mon frère. Globine rouge, ils ont quitté, ils ont couvert, mon frère. Dans le bien, Ozana moine, même papa, même dans le bien, Kobanda Nicolo, Ozana Drépano. Hein, globine rouge, ils ont couvert, ils ont quitté. Mais, Ozana qui se zola mouissamba, globine rouge. Ils ont dit normal, ma fièvre, Milo Koutou, Milo Boye Bakawana, ma ennemi qui est causé de ce système. Ah, oui, ça pour mettre témoignage, kaka. Ozana ndekonayo azana problème ya psoriasis. Tala nzoto lokola ma palata et lokola ba tomber mutu. Ba tu bongo boza wapi. L'esclérose en plaques, problème neurologique, ba nerf zo kufa. Mutu ya bongo. Pourquoi tu la bouguele tout mon frère? Tout nan l'esclérose en plaques. Ozana ndekonayo azana problème ya sarcoïdose pour mettre pour monter la ganglion. Vous bien sarcoïdose. Beaucoup de gens qui s'engagent qui ça yango. Soyez patient. Ko bébé mbanga passe. Si ça me regarde témoignage. Par exemple, le Lucas adresse cancer. Na bien cancer non sur le lenga na le lenga. Zéro. Il y a un ABC Batoboy. Mikolo oil. Et ça haute tension. Haute tension, basimba kangote. Haute tension. Basimba kangote. Et bon maramoto na musika. Nana kosimba yango. Tomona matadiki bala câble ya pambe katana ba mapanto bazo kufa na ba mapango. Haute tension. Ndo yena ngosiko. Le docteur Kabaï na haute tension. Tu vas maladie ya mika bou. Pia. Tango zolande message konde me yagote. Le bac est trop c'est trop. Le temple monsieur haute tension hein. Naka de kufra na singawan, c'est ça. Ndema kama ngana tuluka yango. Ya sika yango wana. Haute tension. Bato ba retenu. Tobo sana nyoso mutu atembe yaka ko suki santembe. C'est ça. Ça dit yaka ko vivre haute tension. Ndelo ko na linga. C'est ça. Haute tension. Ko ya ko ganga ko sa te. Lelo bato ba ko mon ami. Bon, le docteur Kabé, chaque samedi, tout en aïe. C'est-à-dire, docteur Kabé, atikali bango mikolo nyoso tikali. Mais chaque samedi, docteur Kabé abimagazamba, ayaka sko na makambo. Mambo etali santé. Mambo etali ko récupérer Goma, ko récupérer Bukavu. Moi, je me dis que, et comme au moment, moto alati teni, pour les communiquer fierté à Wazalendo. Mais wapi bato tozomona ba généraux ba gérofar na ba balabala et comme ngonga ya mutu na mutu ala qui ça pourquoi ça capable, pourquoi ça fort en mathématiques, pourquoi ça fort en maths physique, pourquoi ça fort en histoire, pourquoi ça fort en communication et comme ngonga ba normal conseiller chef de l'État en matière songolo la qui ça pourquoi osa conseiller et comme makambo tout président de la République Talé Labisso, chef de l'État Talé Labisso. Qui concerne la santé, c'est Dr Kabi. Qui concerne la valeur, Yomoto va nommer pour la valeur, Tali Sabisso la valeur. C'est que comme Ngonga, Yamutu na Mutu, a décidé na part na ye. Koloba Joseph Kabila, Obeti Maboko, me retenir nini. Pourquoi Kabila Joseph Kolongwanaye comme président, alternance à Liboso c'est Kabila. Pourquoi tout le monde a une invitation que Babengisi Kabila a parrainé peut-être candidat président de la République? Le docteur Kabi et qui n'est qui n'a Suisse, qui n'est qui n'a Canada, qui n'est qui n'a Brésil,
mais ye moko makolo na ye na Kinshasa akendaka likasi kolozi Dr Kabi lobi bazoyamba ndeko Eliezer na Lubumbashi comme président ya parti politique oyo ozalaki invité na Fikini ntango ozomona ke kolongwa na ye na Afrique na États-Unis Addis Abeba lobi kolongwa na ye na aéroport mbala moko aye koinaugurer parti siège na ye ya monene na Lubumbashi na Bel Air. C'est le temple du roi Salomon. Na Luboy. Tokona bobo te suki bebe. Vraiment, na yebisaka yo e jour moko. Oyo tali ya politique temple de la Kanase ya zeta. Sokende kona yo azokende liboso. Tika ya kende liboso kozala tema ya lukundu tende kona ngai mobali. Na yebisaka bino makambo yetu. Na ezana esengo moko bonne journée de kona ngai. Ba pano matina Lubumbashi. Na lobi boye. Oyamba Eliezer Tambwe. Na lobi kende liboso na makambo ya politique temple nazana se yanzete. Est-ce que botika ngai? Nde est-ce que nazopuna? Kende liboso okozonga simali. Na kotinda kona batonde moyezi. Batonye nazotam na komikolo yete. Na sina tiki déjà na yebi ke mikolo nazotika tension na ngai mata na moni peze mati na kwena batonye. Na lobi boye. Haute tension de tozana ngo mikolo na kati ya temple du roi Salomon. Haute tension de tozana ngo mikolo yo. Pona santé boya mbiso. Ya san na lobi boye ya politique boya mbande kona bino malamo na kati ya lushi Yo le ba Swahili. C'est ma Swahili baba. Dans les ambiances à plateau. Docteur Kabe bien naye alobaka ke no soki ndeko akeli boso tindikaye yoko benda été. Eliezer Tambwe le 31 azana meeting monene na 7e mairie na place commerciale. Mais si kato sana to na ko yamba na aéroport retourner na États-Unis. Le 31, c'est-à-dire que l'on Lubumbashi, qu'on quitte Kinshasa, meeting, on a eu qu'on l'a sabato attaque moi na Etienne Tshisekedi, moto accompagnant Tshisekedi, accompagner moi na Etienne la présidence. Alors dit que y a taba nommé été, mais qui député naé, azo tel sabato azo sala musala, azo mandat national, double brassa. Toko mesa gape jour wana ko mesa kombo nangai. N'ai-je de revue un peu haute tension. Tension yango de wana notre émission. Jour wana tension na biso e kozala likolo. 7e mairie. Na 7e mairie ndenge za bongo. Ba vivre docteur Kabe à live. Sans problème mon de konanga. To kozala sika wana mabendere kuma de 9h à 12h. Na émission que to komatsi bi mabendere likolo pona mwana mukolo do panko. Docteur Kabe. Likolo zo lo bebelete. Ebi ke Manix Kimbolo alobaka na biso o to senga kande ya tiaka boke senya télévision na radio ndi yango Manix Kimbolo o to salaka awa appel to salaka awa bato bayaka na centre nayi bato bandimaka ke to kangomi to ke indité to ke France te mais kaka awa na barumbu talisa biso bato bayaka na pasi mais tango ba kangomi bayaka mbamoko témoigner côté ça bande ko bango ba congolais ke boya lobiku eza a image mina kia traitement juni mfata communiquer kwa radio unasema kisi kuna traiter ma maladi mbalimbali magonjwa mingi yote yenye ina solution kwake kuna solution wana problem gani ni wana problem ya VIH ka teste wakasema niko na magonjwa alors magonjwa ilikuwa ishanja jimanifeste ndio sana lakini shakunya dawa mzungu ya kukamata anti-retroviral ya kukamata ndio no hivi mnafuata dawa ya tradition mimi kwa Dr Kabe naja traitement un mois solution inapatikana mara moja ngai aliboso na vanda kana Canada na ville ya Calgary. J'ai été diagnostiqué une maladie dont na Canada ba choix qui ko traiter ngai tango na koma kiao 5 jours seulement na zwaki kisi na meliki swana tango na kenda ko sala ba examen maladie yoso oyo na salaki na ngo esila ba maladie wana ezaki lié na barin donc na zui traitement dans 5 jours
maladie wana disparaître. Et donc, on a un problème à VIH. Ça fait déjà 14 ans. 14 ans? Oui, 14 ans à maladie. Oh, en tout cas, on a qui peut la publicité quand on a la télévision. Les gens ont fait sa publicité. Et pas d'ailleurs, maladie, ils ont bika. Donc, ils sauf. Ils ont bika. Et pas d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas d'ailleurs. Ils ont bika. Et quand on a l'andaki, on a un numéro de téléphone, on a une adresse, on a yaki. Pourtant, on a yaki pas docteur, on a expliqué. On a un traitement à Mundele. À 4 traitements à Mundele rétroviraux. Oui, à 4 traitements à Mundele. On a bandi na bakisi na ye. Na sala ki ata rechute mon côté, ti na landi traitement nanga. Na komi na suka boye en tout cas naza guéri. Nina kuya hapa hivi nilikuwa nagonjwa sana. Nilikuwa nasikia en tout cas mbafu kwa nyuma sana. Parce que mimi si nasikia watu basima mbafu kwa kudumuka kuwaka moto iko sinya cancer. Mimi nilifuata ku telefone mimi naona ba emission kwa pita na mimi nafuatilia yao mimi naanza niende kwanja kule ku daktari ile nikaangalia dawa nyo kwa iko bapatia batu. Mimi nafika kule kunyumba mimi nafika kwa daktari. Sasa mimi nafika kwa daktari hapa hivi tunasimama na daktari. En tout cas alinipokea sana. Sikuwa kabisa tena na ite kama nie tapata sikia mzuri. Daktari akanipokea akanisema acha Mungu atatenda. Ukafika hapa deja utapona deja. Mimi nafika nyanja dawa nafuata 10 minutes misivu 10 minutes leo mimi nasikia changement. Niko sikia mbafu kwa niwaka moto kwa niluma kulala kabisa douleur à tout moment. Mais si mimi nifikanya katopa mimi naanza traitement. Mimi nasikia mzuri ndio na baita banduku yangu. Bukuye upate uponaji. Uko na malali usifitike malali kumwili kuya. Uko nasikia douleur kuliziba kuya. Uko nasikia maladi namna kuya utapata uponaji yako. Ndio na baitisha bote mkuye mtapata uponaji kwa Dr. Kabe. Diwala damitika ambo foka lote wona. Ona ikota to yanyi. Melo mi te kanyo teke temi keso. Ona maya che dimena, santé dimena, ekonde dimena, ekomboto kalasa dimena. O memi seke ongeno wadi wala dami dambo kaula. Di wala da kimida alliance tika akavupa kalote wa hemo kona fami anja woto ndo wakatenge. Beme ndami weka leto melo keno ndo yekomena tamadami uhaya do atuka sambika Dr. Kabe. Dr. Kabe atuchatondo leko teka donyo ambokada utochela ambokada donyo woso aye nyoye laka Dr. Kabe wala diweko akambochia weko normali. Bon nazali na problème santé surtout pour na uriner. Des fois au lieu moi eloko moko boye omona pour uriner comme moi passe. Nazali na problème dysfonctionnement ya barin. Alors, tant que je suis au lait, je suis na kive, na toilette, on a mousse. Tant que je suis comme na moment où on met la maille, mais les mailles, on vendit toute la journée sur du PD. Toute possibilité. Donc, je suis à mon cœur. Alors, on a salé constat, on a cessé d'abord de l'examen, Barbie n'a pas de ils sont trop faibles. Ils ont produit bacayou et puis la protéine. Hein? Très bien. On a banni d'ailleurs que j'ai un bon traitement les moi temps. Mais dans mon niveau je on a le docteur Kabe souvent à la télévision. On a des témoignages car mais d'ailleurs à Tenabino. Malade ils ont continué et puis mon toit zobela. Qui paraît hein? Très bien, très bien. On n'a pas docteur Kabe. Dengue évolution dengue zezala en tout cas vraiment on a senti changement total. Tokoyeba nini yango ememio awa? Oui, awa na yaka nde kozwa kisi ya malade ya VIH sida. Olobi nini? Malade ya VIH sida. VIH sida? Oui. Est-ce que bokonona pe ebikaka? Ebikaka. Ya solo? Ya solo ebikaka. Expliquez biso ndenge nini yo obikeli awa epa ya Dr. Kabe.
bandeko na ngai baleki na ngai bayaya na ngai bamama na ngai soki nazali awa lelo eza kaka koremercier docteur na biso oyo bo néglige te awa na bandaki oya kozwa kaka kisi ya VIH sida ebukaki nga makolo moye ezalaki te natambola moke moye ezalaki te mutu pasi kolenga nyonso bafièvre bandeko na ngai bon néglige te boya ebele kozwa bakisi vraiment bokufa mpona soni te banduku yangu ya province mi oyo mama Aline nikwapa kwa ajili yenu napenda nibaoneshe kama VIH sida haina magonjwa ya kuua banduku mukuye bengi musije mkofe na dawa iko hapa kwa Dr. Kabe mukuye mubebe dawa Dr. Kabe haneglige mutu anapatia mtu yote dawa unampatia pesa yonyoko nayo munaelewana nyuma unamumalizia mko tunakuwa mzuri ya kulipa ndio maana kama mimi niko hapa nilipenda nibasaidie juu na mimi nishapata uponyaji msikufe banduku mkui mtunzo hapa kila mwana azana problème ya mutu mwana azana problème nini azana problème ya mutu problème ya mutu banda pa docteur Kababa ndi simba ye azalaki komisumbela ozoko misubela me azosuka sute azomisundela te soki otindi ye akokende kozwa na ye eloko nyonso oyo okotinda ye soki otindi ye kende kozongisaki ozongisaki ezwa kokokezwaka azalaki soki ozotinda ye aotalokabo liboso donc ibanda olekokota te ata olobi ata nini azokomprendre eloko moko te sikoyo akoma okende na ye opesi okende na ye meme kosumba na ye akisumba na ye akefanda ne na po asubi na ye asisi atelemi nayeba Dr. Kabe awa nazalaki na problème madame en tout cas madame akimisaka bando kosenye wana totamboli partout na hôpital ya ndenge na ndenge na badocteur traditionnel ya ndenge na ndenge totambolaki mais tozwi solution te parce que maladi wana esalaki 2 ans makili ezokule kaka na ngai espoir ezali suku toujours te espoir esilaki ngai parce que toketi pa baye na baeglise mosusu ya ndenge na ndenge tokomi ti pa bambikudi mpo kaka na maladi oyo ezosimba te ogis eza nini naye kolanda témoignage ya Dr. Kabe ngabi batémoignage yango mpe bato misusu tokendakenda mpa na bango eloko moko esalama eza te oyo lisusu mais madame jour mosusu ayebisi nga kaka alali kaka lamuki abi te fo tokende kaka mpa Dr. Kabe ngabi tokeke mpa bato ebelebele oyo bapesi batémoignage Dr. Kabe nde ote nga mpena esprit kaka Dr. Kabe ondike so mpe nzambe moto ayebisaki so mpe nga na oyo toyebi te ngabi bon po ezali te tokenda kangami kaka mpa Dr. Kabe ngabi ça va tosima nzela toyekoya mpe awa tokutaya mpe na docteur toexplike mpe acomprendre biso nde ayebike ndenge boye awa nini na bino esili bobiki ngabi moni balobaka kaka bo nayebisi madame balobaka kaka bo esili nde boye pa grand maison bobiki ngabi bon ça va toza ekoti mais apesaki biso mpe kisi ntango apesi boye toke tovandeli madame ta elobi so avandeli amoni mpe abi namoni kisi ochangement amoni mpena makila ekomi kokangama ndenge banda kobima kokule ekomi kokangama deuxième séance nde sikoyo tomoni mpena makila ekangami bon naye awa mpona maladi hernie discale etunisaki ngai presque une année natamboli mpe na bahôpital ebele mais naza kozwa bakisi mais changement ezalaki te oyeba ndeni eza hernie discale bon nakotaki na bahôpital nasalisi baexamen batali babi eza hernie discale efe nango ezalaki ndeni bon naza kotombola so te naza komema su kilo te na hôpital ekuti bapekisaki namema su kilo te nagunzamaka te namema kilo te nagunzama te soki nagunzami donc mpo nalamuka nakokoka te bakomela bapesanga utu na ceinture na bando olataka na ceinture eza na ndako ya solo ntango sikoyo nalandaki témoignage ya sere na biso moko ayaki awa Karine ntango namonaki témoignage na ye namoni mpe mpo tozalaka ni kote moko namoni mpe ke vraiment po akondaki ntango aye pa Dr. Kabe azwaki guérison namonaki sava yango mpe nalandaki ye nayaki pa Dr. Kabe ntango naye mpe pa Dr. Kabe naexplike ye mpe alobi kaka eza hernie discale ka ndenge balobaki na hôpital siko mama nini esalemeli yo awa epa docteur bon en tout cas banda na ye awa nazwi traitement apesaki nga première fois bakisi na ye deuxième fois su nazwi en tout cas nde naza boye nazo senti à l'aise badouleur eza lisusu te
nazomema mpe kilo ma cantine mai na oke nango tina douche tika oloba bongo nazobunzama mpe nazolamuka mama donc nazoyoka pasi lisusu te en tout cas nazwi guérison mpo ntango nayaka awa docteur ayebisaka nga ke mama lokolo ye awa yebake ozwi guérison nzoto naye kozonga lolenge ezalaka yango mpe namoni ke nzoto nanga ezongi normal mais yo moto oza olata ceinture nzoto ezongi normal ceinture kutu nabwaki na ndako azalaki na cancer ya col utérus sikoyo ntango okomi epai ya docteur Kabe ndenge olobi mama nini yango ekomelaki yo ntango nakomi awa docteur Kabe ayambaki ngai ayokaki ngai aconsulte nga après akomi kopesa nga bakisi mais naconstataki eloko moko mbala liboso kaka traitement ya liboso il y avait un changement na nzoto nanga mpo na bandaki déjà koperdre poids équilibre donc nazalaki déstabilisé na santé nanga mais premier traitement oyo nazwaki pa docteur Kabe rétablissement ya santé eloko ya liboso signe ya liboso ya guérison yango wana nazwaki après naye kocontinue bakisi na minute oyo ndenge nazoloba boye en tout cas ok maladi moko te ok ndenge naza awa ok ngai kombo na ngai Charles Ngoi nazali policier nawa nazali pa docteur Kabe nayaki nazalaki na bokono ya prostate na faiblesse sexuelle bapesi ngai mai babidon ya mai ya kisi esungi ngai namoni changement makasi na kati ya maladi nyonso nazwi lobiko nde yango ezali tozoyebisa bato ozocomprendre te mon frère maladie incurable en général sauf la mort nalobi okotambola okomona eloko te na médecine ya bakoko na bino en tant que généraliste professionnel professeur en médecine naturelle les doyens bato oyo baza tolobi boye lamuki na tongo tokomi nalobi yo shenaka baadresse te alobi boye tolamuki na tongo toche la rousse mobimba mpona médecine ya bacongolais kobanda sida oyo bomoni bato omoni mpenza eza fin ngai nalobi eza zéro eloko ngai nayebi Kabe oyo eza makasi eza cancer parce que sida namoni eloko te parce que po tozotraite bato ya VIH bazoya mibimba bazose présente ke naza na sida sabu pia siko eloko tomonaka ezalaka makasi ezalaki cancer loko tosto neutraliser cancer abu pia hernie discale ozotraite yango bato badiske esi na mokongo bazoya nde bato ngai nalobi bato ya bongo hernie discale ne parlons pas tuna ngai ke même arthrose bageno eliami nyonso to ndeko nayo bokana esili mais bokobe nde misala na ngai yango wana bato bapesi poison bato ya mbasu poison na loba na yo jour moko 5 minutes 10 minutes abu pia mpona poison na loba na yo te omoni mosala oyo nayebisaka bino ya suka ezalaki sida nde nameli esili yango nde tokobimisa haute tension eleki na ezotraite na sida ezoluka bavirus mosusu ya sika kisi wana okoki kodécouvrir yango wapi nalobi boye bien sûr koexplike biso place osali barecherche na oti eyeli oyo na ndoto yango nde bomonaki na bandaki kolala nakataki bamedia na vandi na se na bandaki kosambela yosambela me ngai naza frère wapi nasambelaka na église ni ndeko na ngai na église bato kutu bakamwe bayoka pasteur ya docteur Kabe po maître na yo toyebi ye pasteur na yo komonene nalobi nasambelaka pasteur na yo lingomba oyo okotaka ngai aza musulman nalobi yo lingomba nini okotaka ngai naza mwana ya nzambe église na yo nini lisanga na yo nini okambaka wapi osangisaka bato wapi oza bonganga to oza chrétien oza bonganga to oza chrétien po oyeba mpenza ke nasambelaka nayebi soki église nakotaka docteur Kabe boyoki aboyi koloba esika aza malobi ke nyonso asalaka ayebi nzambe moto akela mai moto akela mabele moto akela banzete moto akela yo na ngai ye nde grand prêtre
c'est-à-dire docteur Kabe atiaka nyonso na makambo nzambe po nzambe nda apese bwenya nzambe nda apese makoki ya koluka nzete ya kokota koluka singa que problème boy sala boy il croit seulement à Jésus-Christ comme un sauveur. Ya onda na bise bino botika kana médecine abako na ngai nga nazana sanzete quelque chose na sida quelque chose na jour okoyeba ngaso kozwi maladie makasi okotambola zéro on est en tant que révisionnaire babi. Merci ya malamu e silaka noki po eumelaka te na banzake awa nde sukisi mais bino moko ando bo consommer bo sala commentaire mais sistara ke bo benganga te benanga kozoluka docteur Kabe qui concerne nzoto c'est docteur Kabe nga suko akana koloba na lobi mabe qui concerne santé c'est docteur Kabe mais qui concerne communication izangai ande na sukisi je dis toujours merci à mon sponsor Andy Mart. Pourquoi pas pasteur Félix Sombona Angleterre, ça fait quand même bien. Pe na balandinyo soit epenge Fofana. Na minute yo na lobi ke Kabila a lobi. Mais ba kambi o bazo diriger mboka. Kabila yo kibino sonité. Kabila bimi mobimba. Mais ko kamba eza ko bongama. Pe moto a lobi ka zo kamba. Aza besoin ya makambo belé te po obongamaki ndo lobi okamba mais Kabila abimi boye pelaka armée zaki na Kabila o to monaki somo bazo beta basango bango kendi bazo kufa bakapangala bazo kufa kaka bangonde baza pelelo to sentir quand même ma faiblesse pezali. Pona kozwa Goma kozwa Bukavu et c'est un moyen diplomatie oui mais c'est un peu moka ba soda ba telema ni les autres c'est un président bengi na ba généraux na ba to bazo commander qui est je vous donne 48 heures muto alonga l'état za la kati mais ba kolonga l'état pona légèreté pona trahison. Et Kabila a lobby. Bino bo retenir ni. Merci.